congodialogue.com. www.congomasolo congokosolola.com. Kitoko. Bobby Ronaldinho, le King is back. Bolandara mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. Mama Sikadi. C'était dans la Kalame, ma Kassande Sika. Alléluia. Jésus, tu es merveilleux notre roi. Tu es élevé encore une fois de plus dans ce lieu. Tu es élevé dans nos cœurs, élevé dans nos vies, élevé dans nos pensées, élevé au-dedans de nous. Oui, Seigneur, c'est un moment que nous avons choisi de t'offrir. Reçois nos acclamations, reçois notre adoration de ce soir. Reçois notre adoration de ce moment. À toi la gloire, l'honneur, la louange et la puissance. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Grand de notre joie de savoir qu'en ce jour vous êtes nombreux connectés en ce moment, à ce culte. Merci de vous joindre à nous. Partout où vous vous retrouvez, à Kinshasa comme à l'extérieur du pays, mais aussi nous pensons à tous les adorateurs qui se retrouvent en province, qui sont connectés à ce culte. Puisse le Seigneur vous bénir encore une fois de plus. Alléluia. Que la grâce, que toutes les faveurs de Dieu soient notre partage pendant tout ce moment. Oh. Yeah. J'ai envie de dire à quelqu'un, aujourd'hui c'est un numéro tout particulier. Dans sa présence d'aujourd'hui est particulier. J'ai déjà envie de dire à quelqu'un que ce sera merveilleux. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que ce sera merveilleux? Non, dis-lui bien, c'est déjà merveilleux. Oh, alléluia. Katina ma o konayo na lingi komi pesa na lingi kobila seyo yo mokonzi na nguya katina maboko nayo na lingi komi pesa ngayoyo na lingi ko vanda nayo
ndambu te. Lelo toye kopesa yo nyonso Yesu. Dans sa présence ya lelo eza ya ndambu te Yesu na ngai. Tomemeli yo nyonso ya biso. Soki maboko tokopesa yo nyonso. Soki mabolongo tokopesa yo nyonso Yesu. Soki pe milolo topesi yo nyonso Yesu na ngai. Toye na ndambu te Nzamba bomoi. Toye na nyonso ya biso Nzamba lolei. Toye na nyonso ya biso Nzambe na ngai. Toye na nyonso Nzamba bomoi. Écoutez mes amis, écoutez. Et pendant que nous sommes en train de chanter Toye na nyonso, laisse-moi te dire qu'en termes de gloire, Jésus n'accepte jamais une gloire à moitié. Est-ce que c'est amen? Non? Il n'accepte jamais une gloire à moitié. Il n'accepte jamais 98% de gloire. Il n'acceptera jamais 99% de gloire. En termes de gloire, apprenons à donner au Seigneur le 100%, le maximum. Est-ce que nous pouvons donner au Seigneur le maximum? Donne à Jésus le maximum. Le maximum. Chante encore avec moi. Nyonso ponaye. Élève tes mains là où tu es. Élève tes mains, je parle de tes mains. Oh, nyonso, nyonso, nyonso. Nyonso, 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 nyonso. Nyonso Yesu na ngai. Toye na nyonso, toye na nyonso. Oh, alléluia. Yahweh. Napesi elaka ko sale ko salela yo. Gloire soit rendue au Seigneur. Vous le savez avec moi, dans sa présence, à la base, c'est un hôtel d'adoration. Mais à la fois, un support évangélique, parce qu'au travers de ce moment, nous apportons Christ à ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Ils n'ont encore pas expérimenté la vie de Jésus. Et depuis un temps, il a plu au Seigneur d'en faire un tremplin promotionnel au cours duquel nous découvrons plusieurs grâces que Dieu a faites à son Église. Et d'entrée de jeu, je dis encore une fois de plus à quelqu'un que ce sera merveilleux ce soir. Pourquoi? Parce que nous recevons une grâce. Une grâce. Et c'est avec elle que nous allons devoir adorer le Seigneur dans ce numéro vraiment particulier. Le Seigneur les a fait une grâce exceptionnelle en famille. Il est Bakenda comme son frère. Je me rends finalement compte que l'amour que j'ai pour Michel, je l'ai également pour lui. Vous allez nous aider à applaudir, à acclamer encore le Seigneur pendant que Paul Bakenda sera en train de faire son entrée. Recevons cette grâce. Oui, Paul, sois béni. Paul, que Dieu te bénisse. Mets ta grâce au service de Dieu. Que cette grâce bénisse plusieurs adorateurs en train de nous suivre. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yahweh. Amen. Alléluia. Kembona Yahweh. Amen. Alléluia. Amen. Ozanzambe na ngai. Yahweh. Okotisanga banyongo ebele Yesu. Lelo na décidé. Nafuta na nzembo na ngai. Yahweh. Uta libumwa mama na ngai. Olimo nase presedaki Yesu. Ozanzambe na ngai. Yahweh. Oh, il est vivant Jésus. Il est vivant. Yahweh, il est vivant Jésus. Il est vivant. Yahweh, le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Okozabikela munyoso Yesu. Yemba yosa
ezali nzambe. Alléluia. Lelilelele. Na betelo milolo asika Yesu. Euti motema na ngai. Oza nzambe. Yahweh. Oh, le roi des rois, c'est Jésus. Zamba baya bomoi na baye bakufa. Ozala zambe na lolo koma zambe na mabeloyo. Ozambe nweza na suka te Yesu nanga. Ya motika toyema. Lielele. Senda wanyi woye. Ayi. Wakuimani moyo yo mundayo. Shagala ganda wanyi mewe. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de lui. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Yahweh. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Elinga kiasa l'incomplet Zamba vinangai Toyeba kyo deja na mokilo yoko za zambe Mesengela kilisu sokota nanu na sama bele Yesu Pomba yeba kufa pe ba vivre bon zambe na yo Okitina mabele Yesu kuna poko michilo bucha makanda. Hallelujah. Liweka te yolo sako poza zambe. Osana kiso yelongo la kasoni na zoto batso. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de lui. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu les noms au-dessus de maladie. Il a reçu les noms au-dessus de principautés. Il a reçu les noms au-dessus de la magie. Il a reçu les noms au-dessus de l'occultisme. Il a reçu les noms au-dessus de tout le roi. Il a reçu les noms au-dessus de tous les hommes. Jésus a reçu les noms au-dessus de mes souffrances. Il a reçu les noms au-dessus des difficultés. Il a reçu les noms au-dessus de la magie. Il a reçu les noms au-dessus de maladie. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de la... Il a reçu. Jésus a reçu. Il a reçu. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia. Lorsqu'on parlera de l'agneau. Yahweh, Shabana mianda wa shiguban, akuimbi ni moyi wa munde. Epawanyi wa mwe shiguban, akuimbi ni moyi wa munde. Kwela muyanga, Yahweh wanye, wawela muyanga, ema wanye, mwagala wanye, wakuimba wanye, wanyi wanye, wakuimba wanyi Yesu, ema wanyi wanye, wakuimba Yesu wanyi, chamagonda wanyi wanye, wakuimba Yesu wanyi, chirumba yeyi, wakuimba Yesu wanyi, wakuimba nyimoyi wanye, Yesu wanyi wanye, yekalegelegele, ema wanye, chirumba iwanyi wakwela muyenga wanye, makwimbi na shanyizala muda chirumba, makwimbi na shabungumba butonda kumoyi, yo chagala myanda wanye,
Naji wama muchako etu Udi mwana butu alungenu Yesu mutamba bagalenga bonso Mushata meya chipungiji Yesu jiboja kashipa ngoliata Jiboja kumesa ni jakumeliba Jakapatu la mai uchipela Udi kanga inaka Davidi Davidi mwana wa Ishai Ishai wa Obeda Boaza wa Salaman wa Nashona Aminadaba wa Lamu wa Pelesa wa Yuda wa Yakoba wa Isaka wa Barabama wa Tsela Musaka shiwanyi we tawanye Musaka shiwanyi we mwipa wa Tangala shamajilu wanyi we Yesu wanyi Choga shandundu wanyi we me Yesu Kamanda kamasala ya mujulu shefwe Wakuimba wanyi we Wakuimba wanyi Wakuimba wakwelela kakundulila senga mutu wanyi Yakobetela milolo Zambalola Yahweh Hallelujah. Sombre à sa présence. Hallelujah. Posant la présence à Moutoua Kabona na place. Nzambo alula makambo biso toboya. Basoni biso tomona ka salite nzamba komisa ngo sikre liboso na ye. Ondinyo te kotika nkembo nona lola. Polula ba passe ya vina ngai. Oya ko seku sa vina ngai. Oya ko seku sa ka vina ngai te me ba espoir ya vina ngai. Espoir on a moko na mikundela ki nakoma kabitiwe ya kolala na bakiti ya église Jésus nazo trouver ngo normal Jésus nangolu no Yesu sekuselinga ba espoir Yahweh masi azali lisekwa oh asekwisi nyoso ya ngai soki ngai nazopema Okumwezongela nkolo Ezongela nkolo Kufeti kiesikae Etiki esika Na mwana pate na Nzambe Jésus Ya Nzambe na bomoi Soki nga nazopema Soki nakoko bouge Okumwezongela nkolo Ezongela kaka nkolo Omodifia lolenge nanga komona makambo Pasa vina ngelo bela kangali suselo kote C'est-à-dire atana liete Atana bali nanu te Atana zobota te Bozambe nwezo change te Bozambe nwe kitaka te Kasezo matakaka Paske misuso yo nazana ngo basusu balula kango Moto $100 azomona ngo moke Zoka moto 50,000 azolula 100,000 Moto 50,000 aluli 100,000 Zoka moto 10,000 aluli 50,000 Moto alie soso azolula ngombe Zoka moto ampioja azolula soso Moto ampioja aluli soso Zoka moto ndunda azolula mpiodi Moto ndunda luli mpiodi Zoka moto maya sika luli ndunda Moto maya sika luli ndunda Zoka moto anzala zolula maya sikre Moto anzala luki maya sikre Zoka no hospital mosusu asikali na 2 minutes akokufa Akomi olula tabo moya moto alibomei C'est-à-dire tanke TV Bola mweza kaka na kati Atana no balite Bola mweza kaka Atoza shomere Bola mweza kaka Atana bali na nute Bola mweza kaka Atana zoke Bola mweza kaka Ataba zochola ngai Eza kaka Sena wana mashiku bantu Umumusha bundu Ubu wakubangela mushindu kai Wabomu kumanya pani mubantu mwe Zambi ubia kukwamba ni bumi zambi Zambi mumbusho wangu nyotubosa kumakasa Mumbusho bantu
Zambi mukuputwa bisonji. Zambi mumushaba tumpusu fambidi zambi wa. Uvajikangani wango cheye. Kashamona sundu simwewe chilumba ye. Yesu anyikamandaka masala ya bujulu. Hey, ilubilanjulu amalo bunka manzambi wa ye. Mulelumwa mutamba badi basambombu. Hey, zambi mutamba mabela ni bwiti. Yesu anyichipando ashinda menu. Mutamba chumanu chanjonjonji mwewe chilumba ye. Yesu anyikushikwa kubwelela mujulu. Jesus! Bolamu na yo etikala grave na memoire bina ngai. Nakoki te kobosana mosika ngolo kotanga. Ozanzamba kobetela milolo. Yawe mosusu aza te. Moto avandi na ndako muke mulungi elingi eboma ye. Me na mituni sanza libwa na libumu ya mama. Climatiseur ekotelaka wapi. Po mulungi eboma mwana te na kati. Na bo mwana nanga nazalaki okanisa soki bapanzi mutu ya moto. Bakokuta lisusu suki na kati. Me nakoli namoni moto asali aksida. Na kati kaka misuni. Na mituni suki amwe utaka wapi nzambo zandenge. Ozandenge. Na kanisa ki klasi na tanga na silisa. Ezalaki po papa afutelaki nga kelasi. Mais je me rends compte lelo yoke eza kaka bolingo na nzambe. Po basusu magre mbongo baboti na bango. Mais bazosala ekole buissonnière. C'est-à-dire tango tangi osilisi. Eza kaka bolamu bolamu ya nzambe. Yonde nzambe molele boye. Zambe monene, Zamba vinanga Yawe Moko kisa bandoto nanga Zambe monene Yawe Monene Biziba yangolo Aza monene Azanga suka Azanga pe bandeli Aleki bibale minene na monene Aleki yango Aleki atalola bibaya vandaka na monene Ai Poso kilole kokaki ko contenir ye zamboyo Ai Nde asala yango evandelo te mabelo enyateli C'est-à-dire azanzamba vandi na lola kasi mabele nde enyateli na ye Soki pe mabele ezaki na kapasite ya kokontenir ye Nde bokola misato esanza ye te Yawe Aza monene zamboyo Aleki baye tochelaka mitema Baye totalelaka Asimi mokili na loboko na ye kokanisa simbi manga Kokanisa simbi lilala Kokanisa simbi maki nzamboyo Aza monene zambe na ngai Mosus azalite Natamboli bipai na bipai Koluka moto lokola nzamboyo Na monite Baninga na monite Azalite Azalite Yahweh Azalite Lokola Yesu Azalite Toyamba Azalite Wow Azalite Loboyango Azalite Lokola Yesu na biso Azalite Toyamba lisusu Azalite Bakenda Azalite Akotikala kozalate Azalite 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 Yokola
azalite. Nazana bagima ebele ya kotalisa ke mosusu lokola ye azate. Nazoloba bilobela te nazana bagima ebele ya kotalisa bonzambe neo. Mama moko azalaka kaka na mwana ne moko ya likinda liwezanga mawaliwa Yesu mwana. Bato bayaki matanga bapangusaki kaka maya miso mepota motema ezotangisa kaka makila Yesu. Metango oyo nabengaka mondo jwa mputa ya munda yaki apangusi kaka maya miso te atie loboko na motema akausi pota tango pote kaukaki maya miso pe etiki mwana sekwi. Chagala benda wanyi mwana wiaye bweyo chipango chinda menu bwanga bwanyi Yesu chajigu michanyi Yesu mwena tusekutunji na twetu mwena bana banga lele mwena jibaka jinga bwele Mwena moyunji na umwewu mwena moyunji na wewu mwena makanda mbijisi mwewu wanzambie mwena bukola bwine mwena jibaka jinji musombe disi mwewu wanzambie jinga bwela panye mwena mashinya njingendela si mwewu wanzambie zambi wa bilota byanyi mwena ndeka yinkanji mbwele isi mwewu Yesu bana betu ayaye mwena usubuunji musombe usi mwewu mwabilayi mwewu wasenda wanyi ndeju wa bana bani si mwewu Yesu ndeju wanye mulami wa shekina si mwewu chuluma yututu imbewu mulami sans conquérant patro wa moyi wanyi si mwewu wa babo yeyi patron sans conquérant choya koyemba mokeli na nyonso Yahweh Zambe lokola yo Yesu na ngai azali te Yesu na ngai toyembi Zambe monene Zambe monene Zambe monene Yahweh na ye koyemba yo na mongongo Kombona Yesu eza limonene Kombona Yesu oyo Yahweh eza linanguya kombo ya suka liboye Yahweh Kombona Yesu komboyo kombo esilisaka bololo ekopes alobiko Yahweh ekopes resengo Yahweh epesaka kimia o mokili ekoki te kombo na Yesu toyembi kombo na Yesu Yesu kombo monene likolo ya bakombo nyonso kombo na Yesu kombo epesanga mosala ya koyemba ya koteya sango malamu ejoli na nkembo ekopesa kombo
babikisaka maladi minganga balembana polo basenga bandon kombo na Yesu Yahweh nazomona ndenge ezopesa ekomba moko mabota kombo yo Yahweh. Je ne te dis pas des choses que Dieu va faire après demain. Je ne te parle pas des choses que Dieu est capable de faire seulement après une année. Je te parle des choses que Dieu est capable de te donner maintenant. Je dis maintenant. Alors que tu es en train d'adorer avec nous, reçois déjà la visitation de Dieu. Que Dieu te visite. Que Dieu visite ta famille. Que Dieu te visite là où tu es. Même si tu es malade, tu peux déjà commencer à expérimenter la guérison de Dieu. Kombo na Yesu. Epesa monzemba moko libala wato. Awa. Yahweh. Awa tozoyemba kombo yo. Nalingi ata shege moko asanga bisika kolala bastabilize ye. Yahweh. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Acclame le nom de Jésus. Bololo ya vinanga kombo na Yesu esilisa yango. Bololo ya libotsa na biso yo kombo na Yesu elongola yango. Defuanga moko nazalaki koba ye vinanga ekomaki bololo mingi. Bololo vinanga elekaki ya Kongo bololo. Nakomi tuna pona nini nzamba kelanga. Bololo ya vinanga. Bololo ya vinanga. Yambo bato bacholanga nga moko nazalaki komichola. Likolo bololo ya vinanga. Yambo bato baseka nga moko nazalaki komiseka. Likolo bololo ya vinanga. Boyei na yo omeme na sukali. Osikre vinanga Yesu na mbalakata. Tolobi sena kombo na Yesu. Sena kombo na Yesu. Sena kombo ya Yesu. Ya papa botanga te se ya Yesu. Nakomi mosantu na kombo ya Yesu. Na kombo ya Yesu. Nakoko yemba nzambe na kombo na Yesu. Na kombo ya Yesu. Nakoko te ya Yesu na kombo na Yesu. Sena kombo na Yesu. Toyembi na kombo nani? Sena kombo na Yesu. Maladi bazobika. Bakakatani batamboli. Yeah! Bikombo bazobota bana. Jésus. Bavete bakoko monelo yo. Yahweh. Na kombo na Yesu. Na kombo yo ya mwana na Nzambe. Na kombo yo ya mwana Nzambe. Na mwana na Nzambe. Na kombo yo ya Yahweh. Ya Yahweh. Na kombo yo ya Yesu. Ya Yesu. Na kombo yo ya Yahweh. Kombo na Yesu. Hallelujah. Je suis très persuadé dans mon cœur que le Seigneur est en train de faire du bien à plus d'une personne en ce moment. Dans sa présence d'aujourd'hui, Dieu nous bénit par un thème merveilleux. Mes amis, est-ce que tu peux dire à ton voisin les bénéfices de sa présence? Oh, les bénéfices de la présence de Dieu. Je viens dire à quelqu'un qu'il y a des choses que nous pouvons gagner seulement dans la présence du Seigneur. Je ne te parle pas des choses qui peuvent procurer ta beauté. Ma soeur, je ne te parle pas des choses qui peuvent te donner du travail. Je ne te parle pas des choses que ton fiancé est capable de te donner et t'offrir.
Je viens te parler des choses que les hommes ne savent pas donner, que seul, alors seule, la présence du Seigneur peut procurer. Amen. Nous sommes rapidement dans le livre de Jean, au chapitre 5e. C'est une longue lecture, je vais aller rapidement. À partir des 2, nous descendrons jusqu'au probablement 8 ou 9. J'ai lu au nom de Jésus. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Alléluia. Là se trouvait alors donc un homme malade depuis 38 ans. 38 ans. Jésus l'ayant vu couché. Je veux que tu soulignes ça. Jésus l'ayant vu. Jésus l'ayant vu couché. Et sachant qu'il était déjà malade, depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne, alors personne pour me jeter dans l'eau, dans la piscine, quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. 8, lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Leur répondit 11, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et fais quoi? Marche. Alléluia. Je te parle de bénéfices que procure la présence de Dieu. C'est quoi d'abord un bénéfice? Rapidement, je vais te dire, un bénéfice, c'est un gain. C'est un avantage, mais aussi un profit qui peut procurer quelque chose. Amen. Je reprends. C'est un gain, un avantage, mais aussi un profit qui peut procurer quelque chose. Mais à la lumière de cette lecture, je constate quelque chose qui frappe mon attention. C'est que, à cette piscine, c'est une piscine compliquée qui avait des avantages, mais aussi des désavantages. Alléluia. Je vais rapidement parler, énumérer quelques avantages qu'il y avait à cette piscine. Beaucoup de personnes, quand on parle de la piscine de Bethesda, elles croient que c'est une utopie. Non, laisse-moi te dire que c'est quelque chose, une réalité qui a existé au cœur même de Jérusalem. Comme avantage, c'est qu'à cette piscine, toutes sortes de maladies trouvaient guérison. Je dis bien, toutes sortes de maladies trouvaient guérison. Tu pouvais être sinatique, tu as ta guérison à cette piscine. Tu pouvais être lépreux, autant comme autant de la Bible, tu as ta guérison à cette piscine. Tu pouvais être tuberculeux, tu as la guérison à cette piscine. Un deuxième avantage, je vais aller rapidement, c'est que cette piscine, elle n'appartenait à personne. Ah oui, elle n'appartenait à personne. Mes amis, je me dis, si cette piscine m'appartenait, du coup, elle allait avoir 1 heure d'ouverture, mais aussi 1 heure de fermeture. Oui, elle n'appartenait à personne. Ce qui fait que quelqu'un peut souffrir là-dedans en plein minuit. Il dit non, non, je ne m'inquiète pas, la piscine existe. Oui. Ce qui fait même que quelqu'un pouvait être malade. Je ne crois que si cette piscine, jusqu'à nos jours, Paul, tu dis quoi? Dis ça à ton micro. Hôpital et l'ingé chômé. Alléluia. Alléluia. On me fait ce que nous tendons déjà à la fin, mon Dieu. Paul, tu nous as tellement emportés. Je vais prendre rapidement
rapidement alors les désavantages. Regardez, comme désavantage, c'est que après que l'eau avait été agitée, cette piscine était capable de procurer seulement une seule guérison. Quel désavantage! C'est-à-dire là où je viens, il agite l'eau, nous y allons au nombre de 200. Un seul est guéri. Désavantage. Et le reste, nous sommes seulement mouillés. Un deuxième, c'est que l'ange en question, il descendait de temps en temps. De temps en temps. Toi qui es en train de me suivre, imagine que je viens vers toi, je te dis, donne-moi $100. Tu me poses la question, papa Mike, vous remettrez mes $100 quand je te dis, je reviendrai de temps en temps. Malgré mon onction, tu ne vas pas me faire confiance. Et ça, c'est la nature du secours des hommes, qui vient souvent de temps en temps. Et très généralement, quand on a besoin des hommes, ils ne sont pas là. Et gloire soit rendue au Seigneur, il y a quelqu'un, lui, il ne nous abandonne jamais. C'est celui que je t'apporte en ce jour. Le dernier, il y en a plusieurs, je signale. Je prends un dernier. Inconvénient, à mon avis, c'est les manches des inconvénients. À mon avis également, c'est l'inconvénient, le défaut pour lequel j'ose croire que le Seigneur a rayé l'existence de cette piscine de la terre. Aujourd'hui, allez-y à Jérusalem, demandez là où existait la piscine de Bethesda. Il n'y a pas de repère. Il n'y a pas de repère. On te montrera Golgotha, tu verras le mur de lamentation, tu verras la maison où habitait Pierre, sa belle famille, et tu ne verras jamais là où avait existé la piscine de Bethesda. Comme inconvénient, le dernier, c'est le mouvement de l'eau. Et ça, moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Il y avait guérison que quand il y avait mouvement de l'eau. Mais regardez, Jésus était déjà là. La présence de Dieu était déjà là. Mais il passe inaperçu, tout simplement parce que tout le monde est concentré, alors concentré sur le mouvement de l'eau. Alors que celui qui peut apporter la guérison, c'est que Omi boit quand a déjà. Et ça, c'est l'attitude des chrétiens que nous sommes aujourd'hui. Tobeta présence en Zambekara. Ah oui. Ah oui. J'imagine, si Jésus venait dire à cet homme, papa, comment vous êtes? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, merci. Définition que tu as piscine. Alléluia. 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 Mais c'est que ce qui régit mon cœur, c'est de savoir que malgré tout cela, Jésus l'a vu quand même. Laisse-moi dire à quelqu'un, comme premier bénéfice de la présence de Dieu, c'est que la présence de Dieu nous localise. Je sens la présence de Dieu en train de localiser une maman malade quelque part en Galiée, ma sainte. Tu n'es pas seul, Jésus est à tes côtés. Il suffit que tu sois connecté à cette présence. Dieu te visite. Mais donne-moi un amen bien. Je sens la présence de Dieu en train de visiter maman Mokozo Lukambongo Abanda Mombongo. Dans cette présence ensemble, visite. Alléluia. Comme deuxième bénéfice, c'est que cette présence de Dieu apporte secours. L'homme dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je n'ai personne. Personne. Ça, c'est la nature des hommes, la bêtisité. Conscience est là, il arrivera un moment, il va te donner le moukongo. Il y a certaines choses même que nous espérons de nos parents, malheureusement, nous ne les avons pas. Maman, il y a des choses que tu vas espérer de ton mari, que malheureusement, tu n'auras jamais. Seule la présence de Dieu est capable de nous apporter le secours. Alléluia. Troisième bénéfice, c'est que la présence de Dieu brise toutes les lois établies.
Les hommes lui dirent donc, monsieur, il n'était pas permis de prendre ton lit et de partir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est le sabbat. Tu ne peux pas bouger d'ici. Reste là. Les lois nous condamnent. Les lois nous maintiennent là-bas. Les lois nous étouffent. Mais la présence de Dieu est capable de te prendre de quelque part, mais qu'on compte ça quelque part, sans tenir compte des lois. Azanzamboyo, alokotaka na salon, akotisi moto na chambre. Et puis asuka wana te, akolanda yo na chambre, akuti yo netoko, azwi yo netoko, amatisi yo na mbetu. Akosuka wana te akolanda yo tina mbetu na yo e. Akopesa yo pongi. Asuka kawana te atika ka jamais likambo na nzela. D'ailleurs kombo na ye alpha pe omega. Soka bandili kambo tia silisa yango nde motema na ye pema e. Akolanda yo tina pongi. Akobenga na ba cauchemar. Abengani ba insomnie, abengani ba mari, na ba femme de nuit. D'ailleurs, na mituna ka ba kenda wapi ba twango. Alléluia, alléluia. Je pense que je me limite là-bas. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Avantage à présence na yo. Et bongisela ka mutu vie. Présence na yo. Avantage à présence na yo. À présence na yo. Elongola kabasoni. Longola kabasoni. Avantage à présence na yo. Ekataka mibeko batiela biso na famille. Yes. Yahweh. Avantage à présence na yo. Elongola kabotutu. Yahweh. Avantage à présence na yo. Elongola kakolela nelo ya moto komisie nelo ya feti. Yahweh. Avantage à présence na yo. Ekitisaka mabanga bamemelinga po balapide nga yo. Je l'appuie. Avantage à présence na yo. Epesaka nini polo bakisela nga ye. Avantage à présence na yo. Elomolaka ide ke moto akoki kozwa échec na vie. Avantage à présence na yo. Esilisaka ngala pe kilo ya bampaso etufabi na yo. Avantage à présence na yo. Ekomisaka moto tetu liboso ya bandoki ya fami na bango. Avantage à présence na yo. Ekelaka liziba ya milolo na monoko moto beta mololo kala Jésus. Avantage à présence na yo. Epesaka ekomba mwana babengi epe mama ya kindandi, mama ya songolo. Emodifiaka lolenge ya kolela moto azolela lisusu mpasi te kasi bolamu. Yawe na ngai, Yawe na ngai, bolingo na yo, pona ngai yo, mawana yo, pona ngai, mawana yo, pona ngai. Hey, Yawe, Yawe, hey, Yawe, osaboli, Yawe, 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 Oh, come on, go, bolingo na yo. C'en est fini pour aujourd'hui. Grâce de Dieu te visite. Que Dieu te fasse du bien. Toi qui es en train de nous suivre de quelque part, reçois la grâce, reçois la faveur. In the name of Jesus. Hallelujah. CongoDialogue.com
www Congo Masolo Congo Solo là.com kitoko Bobby Ronaldinho le king is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission na www.congodialogue Mama Sikadi. C'était là on ya kala mais makasa nde ya sika.